Papa na lola na piso merci Seigneur na moment au Seigneur Jésus-Christ Père. Nzamba lolo ela ki journée le ndenge nini koleka Seigneur Nzambe. Nzambe na bolingo na au Seigneur Jésus komona journée le za grâce makasi na yo Seigneur Jésus. Nzambe grâce à bolingo na bato biso Père. Yango na ko recommander journée na sanga le beaucoup na Père. Nzamba lola pambola biso na situation za la musique na biso. Père na singi kimia na ndenge et pambola biso Seigneur Jésus. Banda na biso pe kusukisa na biso Père. Tiketi ba papa o ba écouter na landa bango Seigneur Jésus. Ba mo andi grâce na Père. Donc une fois de plus, Orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Mais avant qu'on banda 5, 4, 3, 2, 1. Allez Jésus, bienvenue chez nous. Allez Jésus, nous vous accueillons. Au nom de notre roi, nous vous accueillons. Au nom de notre roi. Alors, merci, nous vous accueillons au nom de notre roi. Les enfants appartiennent à Dieu, donc ici nous sommes dans une cité spéciale, la cité du royaume de notre Père, qui est leur Père aussi. Alors, donnez-moi maintenant 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est la religion pure, la religion sans tache. C'est la religion pure, la religion sans tache. Soutenez-moi, car je suis très faible. Soutenez-moi, car je suis très faible. Nzambe na lola, akopambola yo. Nzambe na lola, akobosana yo te. Bosalisanga, nakoma motolobi. Bosalisanga, nakoma motolobi. Nazanatina, na miso ya Nzambe. Nazanatina, na miso ya Nzambe. Merci les amis. Bosalisanga, nakoma motolobi. Pour la simple raison que je suis utile à la société. Dieu qui m'a créé a un plan merveilleux. Bosalisanga, nakoma motolobi. Alors, rapidement, toyamba nzembo moko avant toleka na historique ya statut o bito pe sabino maloba. Zombo titre nango ezali ko seka ngai te oyebi lobi na ngai te. Pourquoi? Généralement bato baseka. Lorsqu'un enfant est dans une situation difficile, maman mamie tayebi pour l'assistante sociale, un enfant en situation difficile dans notre pays, la crise de la sorcellerie, ce sont des enfants qui sont rejetés, abandonnés. Fait ça va encore autre bien avec Kimongo, mais Dieu là, mais Dieu les a été là, parce que les angati là, mais Dieu là Kimongo. Yango to là dans nzembo oyo, ko sekangaite oyebi lobi langate. Chacun de nous ici présent une histoire. 20 ans passés, 25 ans passés. Soit la photo là, au niveau mon amoté par rapport à ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Alors les amis, totalement Sandra, rapidement, juste un morceau. Kosekangaite, bonjour, bonjour. Kosekangaite, oyebi, lobi langaite. Alors, Sandra, 5, 4, 3, 1, 0, Sandra, Tokei. Kosekangaite, oyebi, lobi langaite. Kofingangaite, oyebi, lobi langaite. Komona ngapa bate, oyebi, lobi langaite. Bazalaka lokola ngai bakoma bata minene. Bazalaka lokola ngai bakoma bata minene. Bakingaka bango bakoma bata minene. Bakelaka bango bakoma bata minene. Babenga bango baloki bakoma bata minene. Kosekangaite, oyebi lobi na ngai te. Kofingangaite, lobi na ngai te. Kofingangandoki te. Oyebi lobi na ngai te. Komonanga pamba te. Oyebi lobi na ngai te. Bazalaka lokola ngai bakoma bata minene. Bazalaka lokola ngai bakoma bata minene. Voilà, Kosekangaite, merci. Kofingangaite, kobengangandoki te, komonanga zoba te. Bazalaka lokola nga. Bakoma bato minene. Exemple à voilà.
tobeta bapapa na mama maboko moko kati na bango suna bani na mama awa nake pa na mama ko nake même pas ndeko na biso kuna ti awa. Alors tolanda senete moko muke ça va nous interpeller toi qui le mbangu Samuel est une histoire. Samuel yaka ye babengana kaye l'église babenga kaye babombi kombo wana pouvez deviner. Et nous avons dit on va voir. Et loko ba pasteur balobaka neske za ya solo mwana ndenga yaki ni eklani boto kondi maete okondi maete oboyo ngape na boyaki to na talaka na benzambe ngana nga pasteur te babenga ke kombo wana on va voir, on va expérimenter to pesa 3 traitements. Traitement liboso yesumicine auto pesa ke traitement liboso yesumicine. Deuxième traitement, bolingomycine. Dose ya bolingomycine. Troisième traitement, fufumycine. 3 traitements to pesa mwano. Yesumicine, bolingomycine, fufumycine, plus. Voilà les résultats. Alors, Samuel Tokei, juste 2 minutes. On court derrière les temps, rapidement, c'est parti. Seigneur, on otika nga bwenzambi. Eloko nyonga na sala na sia moyi o nga na mona pasi bwenzambi. Tela nga na balabala na zo nyokwama. Tela ndingi na zo mona pena pasi. Tela ndingi na mona pasi na sia moyi o na sala nini na sia moyi o. Eloko nini nga na sala lisumu nini nga na mema papa na lola. Nzambe partout na okende ba yamba ngai te. Place no sona okende ba mona nga kaka mutu pamba nzambe na sala nini dépousa molimo wa papa na ngai Seigneur. Na kende na église ba benga nga ndoki nzambe nga na yebiki ndoki te nzambe. Eloko nini nga na sala nzambe eloko nini nga na sala baninga bazotanga nzambe mbula nyonso pa na ngai moi nyonso kaka na nzoto na ngai na bilamba kaka moko o nzambe eloko nini nga na sala mutu kosunga nga zate. Nzambe kwa ni kozanga papa ndikuna ngai na mona pasi ndikuna ngai tozomona pasi ndikuto ya na balabala tozomona pasi kakulila yokubya ndikuna ngai depuis na botama bapara na ngai namona banguti nakendaka ndaku ya tata mwasi na biso atangani offert na likolo nzambe alikola osunga biso nzambe bafela osunga biso ndikuna ngakulela tu ndikutomona pasi ndikuto kota balabala tonyokwa makaka boye ta place tolalaka na bacarton tolala na bacondition moko ya pasi ndikuna nga depuis lo mpe toliete ngana yebi na mambo ya famille tobotana libumokonotinonga kuta simbi nango ata te nazolekana na ngai olibabeli na yo mwana mwaleli obia ngai ebali na yo obenga boliba famille na bino kuna kindoki sasasa bino ale osetrouve na balabala obenga ezala mbala suka ezala mambala suka ke eza mambala suka obenga ngai nayebi bino tobotana bino libumoko na watana kopapula te mbate tozomona kaka boye na banzela depuis tokuta balabala tosala siakabela biso tatisa ya nzambe na botelema nano yo bosolo tovende na balabala boye bamike nzambe na nga mokili oyo nzambe na ngai na moi makasi boye bolalaka libanda tolalaka alibanda tolala na biso ka ali do banda ntongo boza nde bolie te nzambe baleki na bobanga te nga mpe nazalaka lokola bino nzambe ya baorphelin atikaka bana na ye te ekomama kuna bible il est le père des orphelins. Est-ce que bobanga non même bino na partage ya botelema biso ya c'est un projet tolingaka soki toziba moyen c'est notre historique ya orphelinat Partage ton père eza ndenge nini biso tozalaki na habitude ya kokende kosala badon na baorphelinat. Depuis kala, nous n'avions pas l'intention, le souhait, l'ambition ya kosala orphelinat ndenge boye. Tozalaki soki tozwi moi quelque chose nga aza animateur ya télévision moi moki nzambe apesaka biso mwana ke kosala badon. Et je l'ai fait depuis, c'est maintenant que j'ai compris que c'était une vocation, un appel. Depuis que j'ai été étudiant à l'IPEN, parce que moi j'ai été étudiant à l'IPEN au département d'anglais. Donc je suis licencié en anglais de l'IPEN.
Je suis licencié en animation culturelle de l'INA, licencié en travail social. J'attends de répondre pour que nous comme enseignant, puisque j'avais fini avec distinction. Alors, partout où je suis passé, tout ça, badon. Mais on a été déçus. Nous avons remarqué que les enfants ne profitaient pas, ne jouissaient pas de ce que nous apportions. Au coup de notre phénomène, on a une salité, on a les toko. Les amis sont là, tout ça, papa John, Yaza, Bandi, Moussala, papa Olivier, maman Toaza. Souci au salaire orphelin, tout n'a pas raté. Alors, tant que nous avons la badon, non se rappelle que nous avons balandinga. Papa Max, soko kei ba boto la rabiso biloko bopé sa rabiso. C'était comme ça. Et zoko takati la ngamo pe lokol enseignant. Je me dis mais nous avons des enfants à la maison. Mais bana biso soko mondi bango poso yamba bango ne lengi. Mais bano poso yamba bango ezalaka te. Bazalaka ka solo. Mbindo na kome komituna ba bituna. Dernier centre na kendaki eza na bombi kombo na komi na Kasavubu. C'était un samedi na sali émission ba pesenga $200. Na bi ba deso yo na se sacrifier na olia te. Na yo pesa bana na ofedina. Na yepe na koti na tala ba encadré bien habillé, costume, cravate, bana salité, bana mbindo, bolia fufu moko awa, matembelezaka mafuta, na boaki pe miso comme enseignant pe ademate moi curiosité za na moi pe kuna ba biloko za bango merci bango chers amis. Vous êtes des aventuriers. Na il a bino 200 mais je vous donne pas. Mais par chers amis sont sérieux. Mais regardez comment vous êtes tous bien habillés comme ça. Regardez vos enfants. Bon, il y a parce que beaucoup de mbina bina. Au moins, il y a $200 yangai. Mais 200 besoin. Aventurer. C'est ce jour-là que nous avons décidé au Salam Salon. C'est ce jour-là. Et puis quand on a décidé, notre téléphone, on a un code de $800. On a un code de $800. Et on était en Belgique. Alors je dis aux amis, batindelinga 800. Binote me batindelinga 800. Mais 800 yo, mutaoze loko azate. 800 yo, il faut tout comme toi qui n'a projet. Et on ça l'orphelinat, c'est la réponse à notre requête. Zamba répondre à biso tout ça l'orphelinat. Tout le kimbo mutubaki sine tubaki siko. Aïe la gazam, tout ça est biso. Ndete robanda musala oyo. On s'est dit, nous on va faire la différence. Tous style maison. C'est-à-dire, moi je vais suki, moi je vais bien, moi je vais la classe, moi comment on peut le chérir, tout ça. Dans le cas de réalité, il y a une je vais vous regarder les enfants. C'est pas ces banques pour bouillir. C'est la vie au quotidien ici. Les gens qui nous visitent, ils maraté. Est-ce que vous avez puisque ça se passe comme ça dans la cité. Si vous voyez comme ça, vous avez une photo, vous avez une photo, mais awa pe pokota, il y a blague. Tu as rigueur. On s'est dit, nous avons 150 enfants, 280. Est-ce que c'est normal? Attends, vous avez un bota kabane bele. Au bout de la bango ndeni. Biso to na 25. To ko na 30 mais 26e wana. Ils a blague te toi. Puisqu'on se dit quand l'enfant est ici, il faut te chérir. Tout le monde ici va à l'école. En commençant par les cadets. Trésor. Tout y a en maternelle. Tout le monde ici, pour ceux qui sont à Yaya avant la 5e côté culture. Donc tout le monde ici va aller là pour la classe. On s'est dit, ils vont se poser des questions. Est-ce qu'on s'est dit, chers amis, c'est une bénédiction qui nous arrive. Classe à Tamukolomoko, on va voir nos notes, je suis enseignant moi-même, total à comment répéter avec vous. Voilà un peu ce que nous sommes. Et puis, au mois de septembre, nous allons totaliser 4 ans. Dans 4 ans, tout le monde m'a bébé. Il y a des enfants ici qui étaient venus incirconcis. Mais ils sont dans mon ciseau d'or.
totie bango sizodo bakoyi bana mibali toleki mpe na bakaba opération ya kosakana te na décembre ozwi par exemple bonheur mets-toi debout neti ye soki nzambe te assis-toi soki nzambe te yango ezala likama epuis so mwana obela tokendaka pene esika hôpital solo nous verrons nous-mêmes ko aza médecin tobani hôpital nyonso a esi toyeke na clinique et nous payons comme tout le monde dit pas là-bas vous voyez son état et l'enfant est ceci cela wana eza na mitema na biso donc voilà un peu maintenant 4 ans mpona osilisa lopango omona eza otekama esetekama nyonso eza bayi na posi batekela biso tobundu koluka mbongo luka mbongo nana osalisa biso tozwa te lopango eza oteka donc souci na biso eboma biso yango wana ete nzambe asala biso ngulu tozwa bana esika même la garantie puisque comme ya vie ya ndako amona liaka na mbimbi comme on dit chez nous à Kimongo mbimbi mpenza mona lie atondi vraiment normal et kofuta ndako bakolo pango quand on voit qu'ils pensent que tozwaka ba millions par-ci par-là ndako yaki na 200 comment na 300 et puis avec la rentrée baba tokuta bakaba maladie on a épuisé même la garantie locative ici là et puis tous obligés à libérer place donc les bailleurs surtout que notre foot moi sous-caté donc il malmène donc vraiment mais nous croyons que tata aussi mba motema bon samaritain moko pour na sona biso pour na avenir ya bana oyo milio tozali eza bien tolingaki okokimi ezali koto kobokola les tous chaque jour tosombaka mai voilà un peu ce que nous sommes on a biso eza nzamba pambola bino d'être venu na moya boye bambouteillage losambo na biso eza te toa awa toali komona kati toali kolomoko libanda il faut renouveler la garantie locative quitter ici voilà des oboma et puis problème nous il y a pas ces alliés comme tout le monde va à l'école les gens barba na privé il y a na privé alliance 6 pour bazana secondaire tina les 6 là ba rater l'examen par manque de moyens ça bango comment va récupérer bango en payant voilà un peu d'une manière générale c'est que nous sommes côté civilo maloba et avant pour permettre bino que vous visiter ça peu important bota lisika bana bino balala et to sepe ko yamba bango bonjour je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, ce début d'après-midi. Parce que Nzambe azali kopesa valeur mingi na bana. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus a dit laissez les petits enfants venir à moi. Donc nous sommes venus vers vous parce que vous êtes nos enfants. Amen. Et que nous vous aimons beaucoup. Merci. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une délégation. Je vais d'abord demander à chacun de citer son nom seulement et après Nakoloba Toutiwa. Je m'appelle Maman Judith. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Moi, c'est pasteur Toussaint. Bonjour les enfants. Bonjour. Moi c'est maman Cécile. Bonjour mes amis. Bonjour. Moi c'est monsieur Christian. Bonjour les petits cœurs. Bonjour maman. On voit des bisous. Vous recevez ça? Oui. Moi c'est maman Bella. Bonjour Banamanga.
Maman Mamika. Ngai, kombo na ngai, Papa Ferdinand Kapanga. Nazali professeur na Université ya Kinshasa. Nalobi yango pamba te parce que nazali komona na kati na bino ba professeur ebele. Ba oyo bakoya ko remplacer ngai. Sikoyo ndenge nini tokomi awa touti wapi tozali banana. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des candidats. Tous les candidats, tous les politiciens. Tous les cas fonction mon côté. Toye awa parce que chef Nabiso ici ka osala chef Nabiso apesi ngai ordre alobi yebisa bato nyonso ya bureau tosala offrande moko d'action de grâce. Moto nyonso na volonté na ye apesa quelque chose. C'était lundi, il fallait tous se réunir, moto na moto apesa quelque chose. Tosangani na biro na biso tosambeli yaza pasteur na kati na biro na biso tosambeli moto na moto apesi moi offrande na ye d'action de grâce. Chef na biso azali mwasi alobi na offrande wana bo étudier tokopesa yango esika nini. Projet à liboso ezalaki tosomba bakiti de chaise topesa yango na église. Mais chef alobi bo étudier bokopesa yango église nini. Tango totikali na comité na biso tolobi te topesa yango na orphelinat moko topona orphelinat tokende kopesa offrande d'action de grâce na biso. Nde pourquoi bomoni biso awa on n'est pas des politiciens. Tozoloka poste te. Alors totuni mama oyo azali mwasi na ngai. Azali na domaine ya travail social. Atangaka makambo ya travail social. Papa aza collègue na ye, collègue na ye. Il y a aussi ça, il y a déjà ça fait quelque temps. Pour tout nier. Est-ce que oyebi orphelinat moko? Sans hésiter, apesi adresse na bino. Yende apesi adresse oyo. Mais tango apesi kombo wana etouche ngai makasi. Nalingi natanga eloko moko à propos na kombo wana. Kombo ya orphelinat na bino eza na kati ya Bible. Ésaïe chapitre 58 verset 17. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim,
Si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Tango totangi verset wana epesi biso force, courage. Amen. Ya koya kotala bino. Et je peux dire que ça ne sera pas la première et la dernière fois. À cause, il y a verset wana et touché mitema na biso. Chef na biso mwasi alingaka publicité te. Parce que la Bible dit que ceux qui la main droite donne quelque chose, mais main gauche est battue. N'est-ce pas? Oui. Qui peut traduire ça, pasteur? Voilà. Chaleur. Donc voilà, ça m'a mis ça. La structure est belle, bon, il va mécola bino. La structure est belle, bon, il va mécola. Même l'entreprise va mécola bino. Ah, nous sommes en bas, c'est les bisous. Tout que nous sommes là, action de grâce, la bisou ici, car sommes le pakala. Même présence de la République un jour et ça est en groupe. Au PC bisou moi matin à la bénédiction pour me faire le et puis maman Patricia ta cause dans coucou mais bisou de votre média ba bête la bisou du solo te remixer en public pour bolamu etika la bolamu. Pourquoi on va le faire? Pour stimuler les oeufs. Elle va tout passer à million que les maman Patricia basali basala bango pe belé mais basali yango ta mais ya lobi ate na bana ngamo quelque part na tina boza ba éclairer na tina no éclairer na ba ke na rotala ba mona ba osala ngasa c'est tellement nebi ki yemuka roya to uta aroya kotala. On a seulement essayé un peu là. Je sais que de bonnes choses sont à venir. Amen. Alors bana na lingi ba remercier maman Patricia Seya ba maman Patricia Seya, que Dieu les bénisse, que Dieu la donne encore beaucoup, que Dieu le donne encore beaucoup de tout ce qu'elle lui a besoin, encore ainsi que la délégation et notre papa, maman, que Dieu t'ajoute encore une longue vie, que Dieu te donne tout ce que tu as besoin, que Dieu protège toute la délégation et nos mamans, nos papas, maman, que Dieu vous amène loin, que Dieu vraiment vous donne tout ce que vous avez besoin parce que c'est une joie immense de venir voir encore vos enfants. Lorsque Dieu vous bénisse, de partage ton cœur. Elle a parlé dans un français impeccable. Moutami Balé. Impeccable. Ah, bah, mi bali bazala raté. Moutami Balé. Samuel. PK Samuel, PK Samuel, Moussus Samuel. Nani le sous alinga loba. Emmanuel. À haute fois. Maman, on a plus fait merci, on a bien content avec vous. Ça me l'a pas mbola bien. Zamba kanisa bino pape sabino toujours te mama que na pe ndebolo de suku de to boya bozo al susu mbongo bozo esike bana ko sanga iko kisama zamba papa mbola pe chef na bino al PCP de pona eso kazu bino pe bozo eso to fana nzala to boza bini. Merci. Maman Patricia, papa, maman et toute la délégation, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide encore ce qui avait manqué vraiment dans vos vies. Nous sommes vraiment dans la joie de vous voir enseigner, vraiment que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous aide encore beaucoup, que les portes de bénédiction soient ouvertes vraiment pour vous, que Dieu puisse vous surprendre vraiment. La Bible dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Laisse que vous puissiez recevoir des bénédictions de Dieu. Merci beaucoup. Yakia, oboya ozoaite. Ata lipa pesati awa. Coupé awa, aba va sous son témoignage.
mpo nzambe asa sukola bango, ça fait partie ya histoire vie na bango ata tolobeli lobeli eloko te. Donc se ndenge ayaki oza pasteur obengani banosa au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lelo pour nous c'est une joie. À la 6e année primaire, un garçon intelligent est nzamba sukolo on dit matin au tibibwa 3 ans na balabala. Nzamba pese forme nzamba soutenir yango sa maman Patricia tolinge mingi pe tozana sengo makasi na likambo asali. Scripture ndenge professeur alobi, professeur c'est la première fois ya malobi makambo moko comme un prophète. Les pasteurs na landa ngo pe ke boza nzamba pesi bino bato mitema malamu kosala musako za mutema malamu to visa intérêt te tosala commerce te logo te biso moko pe to ba partenaire ya musako za ngandi bato sunga biso na Kinshasa. Professeur, qu'est-ce qui se passe naba absolument ngo fait na te to ba cité du royaume de notre père mais tous aura comme fait na poto ngayo ko na bato ina biso te na ba scripture o batiaka serré bana baza propre basunga ba na Kinshasa te. Je reprends. D'abord Félino batia serré bana propre alliance tellement okakola alliance tani alliance tout droit na balabala. Moi c'est qui okakola nani. Elle vous parle français malgré sa timidité. La timidité tout le temps pour des raisons boyebi pourquoi vous en parents. Assis-toi ma fille okakola nani. Alors, dans d'autres scriptures, maman, c'est Ezalani. Boti kabana kana salite, na mbindo, na solo, pobo yoke la bango mawa. Iba nango mawa, na koute na chambre solo, qu'est-ce que vous faites? Bah, pessimbo. Mais tant qu'on peut ça, bah, enveloppe ça, misalate. Alors, nous, quand le bapé va pambo libiso, ah, et guerre, au pati, au samana la police, ah, et ça, bon. Au pati rigueur et ça principe et ça et puis heureusement nous avons appelé ça ma collaborateur ya bien ba collaborateur baza enseigner bazu ba annoncer un travail social donc liso muna biso maman c'est ezani le quoi totia sérieux na musala les gens ne nous bénissent pas, les gens nous visitent pas, ils préfèrent aller na bumbu bakinga là où kuna bana balala na balabala bana wala tabila moto amona wala tela moto bukate. Mais nous croyons que maman Seya a comme Bilili et on dit ça miette à solo beaucoup zongo bozata ba partenaire to sunga bano ba ke oso. Alors rascodi le ayaka aussi protéger. Coupez mon coup dans sa couleur. Bon moi la de moi na. Alors rascodi rapidement. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment na zane sengo makasi vraiment. Napesi derrière le nom de merci et puis napesi merci na maman Patricia vraiment napesi pe merci na délégation mobima napesi pe papa merci vraiment ndenge boye côté la biso vraiment na journal lelo nzamba lola o a simba ki mutema ya maman Patricia qui boya ko sala donc offrande action de grâce vraiment tsaka nzambe wana apesa bino belé. Ndenge ka tukindaka tolobaki ani oza ani ya récolte mpona bato nyonso basunga biso tika ete nzambe wana afuta bino vraiment ndenge mpe papa olobi ke ifo nzambe donc apesa bino élévation vraiment mokili oyo esalama na maloba tika ete ka ndenge olobi ndenge mpe esalema nzambe amatisa bino vraiment nzambe apesa bino sous longue vie nzambe abénir bino merci beaucoup. Yesu kwa abona ye akoti balabala balabala jour lobi la limi nanga balabala oh pardon nzambe pesa ngesika akiko mitika maboko à la police dans la police connaît heureusement la police bazaki gentil vraiment ba se comporter comme ba parents ba yoki ba mémé la commune ya Selemba parce que aiza monga kula ma le départ na commune ya Selemba ba kena ekuna pe ba benginga papa Max tala kamo kwa boyebo ape mona liboso koma ni siko abi OK Oyana, pamba ye, passe ba lettre, maman mi bayebi procédure administrative, passe ba lettre ba otiki la biso. Le citoyen a commis une maladie. Opération de bosser zaï, 6 ans de appendicite. Au coma, nous tambola na appendicite na egi. De rosaire wana mbangu ba consultation tout ça ici va opérer. Côté to kende pour opération allez. Munganga moko azana
alinga récupéré moi naza na poto yaka dossier penza oyo bafuka yaka dossier penza oyo bon lokwa bana nzambe ayaki to hôpital bana kosoigner biso bafukami basengi bapardon balongola ye akima mpe mboka esika aza eyebani te tobandi na coupe couture ngani mna ponele corruption ekoma mwana mwasi oyo bamétire teke nokasible kosala coupe couture so ozwi diplôme okoti na atelier moko boye papapa lobi exam esunga okomona ememona autonomie puisque objectif ya structure ya boye eza kaka mibale réinsertion sociale na autonomie côté réinsertion sociale tolongi déjà baza bana lokola bana to bana panique te bana roi tolongi na réinsertion sociale parce que loko tika tobunda eza autonomie neti Rascoli déjà gagné na autonomie Rascoli c'est quoi faire tozala te Rascoli a eu qu'on se retrouver avec Gillette na ciseau na ye Christine a bandi okende et puis bamosusu nous croyons que nza masala vraiment merci na show de grâce au boyo salepa na biso merci beaucoup tikete nzambe na la pambola bino apesa bino sous longue vie sur terre bokeli boso bozwa bapartenaire vraiment obokana te na vie botambola partout dans le monde bokeli vraiment liboso nzambe na la tika bino te parce que maman Patricia olinga biso makasi biso pe tolanda kona tv tolinga ko pe makasi. J'espère qu'un jour on va porter la biso malgré tout le monde on a tv un jour peut to komona ko kaka. En tout cas merci beaucoup maman nzambe na vraiment même musika la action de grâce sociale biso na lelo merci beaucoup ba pasteur millionnaire baza na mboko papa pasteur Azaliana mais ukabeza moi passe mbonga somba jeep 4 jeep ya 85 000 na lupango maman Patricia zape maman Patricia loba malamu fungola mutema to e ano eza ane a grande record Pourquoi pas un jour à diriger collaborateur à Zambe kanisa bango sala bango malamu. Zambe yo le bête la religion pure, la religion saine. On sait ça aider les orphelins. Zambe le bête celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Oh Nkolo, kanisa mosali na mama Patricia. Abuka mbuma Nzambe, garçon de grâce. Akombo na Yesu. Milulu alelo, nakombo na ngai lokola initiateur et assistance sociale mokambi ya ministère oyo. Christine, ça c'est fait papa John. Bon photo.